okosepela yo akoza bezo sepela okosepela t'occuper de mon luki siksi ozuango et ta ta intimité olimwa penza oboni courage boy ça va qui est chiffre non ce qui ni non salana salon le bela ba belle le bela ba ya na ba mwana mwindo ba leki ya taima bango otike ko masila moti obolinga ni na komone so yi depuis chaque fois ma kamebele to ndimi botika ya vivre akakila bino te bosa likopa bosa ba bino so abona yi bon séjour na SB depuis les États-Unis à tel niveau la binote mais yo to sa charger na ozwa penza ba matière no ya kitoko ya bien pe ya bio impoli et yo les choses en monopole voilà fi oyo so Laetitia ozama moi si vous avez hormone masculine hein depuis bando ça va m'ramener ba occuper yoti to fula tout to calculer yoti okoya kono saba bloko to ba depuis aya chano efungwama de makam sila kamara na ota sila tata niveau moko ya bateau nyonso yo lobela à l'exception de personne so kutu muto aleki on audience aleki ata la moi stabilité ya vie financièrement et puis na moi kombo moi mokie la milliardaire ya monde des ténèbres d'Avimboa à Limois to China dans le lieu aride bon ce que yo pese mon ya mokie o ba ko pambra kombo pa o Limoué Laetitia silama bébé silama ma chérie tango zo côté ça très glissant oko sila loko amungu na kata pondo limbondo oko sepela yo akoza bezo sepela oko sepela t'occuper de mon luki siksi ozuango et ta ta intimité olimwa penza oboni courage boy ça va qui est chiffre non ce qui ni non salana salon le bela ba belle le bela ba ya na ba mwana mwindo ba leki ya taima bango otike ko masila moti obolinga ni na komone so yi depuis chaque fois ma kamebele to ndimi botika ya vivre bobino bolinga ni na komba Belgique n'importe quoi bon séjour na SB et voilà la famille, de retour sur notre plateau. La famille, vraiment, bonjour, bonsoir. Ça dépend quand il y a RO, vraiment, Bozali Kolandanga, Babi Bakoyo, Kagum, Kasi. Voilà, famille Bota. Balobi, famille Bota de Maman Belvi, Kandila, patronne, Balobi, toujours focus. Balobi, toujours to focus. Nakata famille Bota, to focus. Nakata Belvi TV. Babi Belvi TV, Nde Makambo. La minute babi Ziguière et Pessi Makambo, je vous dis la famille film au danger ça somme film c'est comme vraiment la souka la famille. En tout cas j'espère que le dernier épisode film est vraiment comme la souka. En tout cas, tout consommer film massivement. Tout le monde dit que papa Serge Asuki bande kolanga ya mola ki mama étoile zoba. Tandinga bande ko sala mama étoile lelo yo. A comme le quoi papa Serge akomo bete betaka miso bo miso komi ka pai azoko kasuko lo bate muta munoko mama babi amour d'argent to ke ku ne pas ya papa Blaise. Avocat zotu na ye azo beta munoko étouffement ndako clim ezo sala meye kuna abeta chemise a froissé chemise poche zo yebana te bande kolanga nyonso wana ezaka ka lokoso ya mbongo balobi luka na motoki na yo bunda mwana mobali bunda eno oluka o nuire baninga pour que yo zwa na oya baninga o babundi bongo te na vie luka yo moko sala makasi luka kolinga te baninga baluki azobunda po na vie na ye ale yo koti jalousie obomi ye pour que yo tikala o muninga luka ki amona ki passe eza kitoko te vraiment bande kolanga to kota na film na psa Ziguière to kota na Belvi TV soko ozaki occasion ya kotala ba film na psa na débute en tout cas c'est l'occasion ya kobandela film pour que o comprendre bien première partie qui na souka
oko comprendre le film est très bien nga vraiment na boyi ko bete bete belé pour le zélande la fin il y a film oh vraiment to ya ko solo yango alors yo on a nos occasions ko kota vraiment kota na kata Belle Vie TV babi Belle Vie TV nde makambo quand tu as vraiment consommé le film et la biso et kozala vraiment bien au kozala nde jamais de si na kata Belle Vie TV ba film moko éducatif et pe sa ba leçon ba dekolanga babi kota sam su bo mo na lo ba le bébélé bino mo bokota so bokoti boko pesa nga raison bo ba mama na jiamba azala qui vraiment la raison na ndinga ba de koloba na biso to koti pe biso moko to retrouver vraiment que il y a du sérieux il y a des leçons au côté la film a Belle Vie na bana papa maman bana en tout cas en famille eza mutu na mutu azoza part na ye bana baozwa part na bamama azozwa papa azoda mutu na mutu azwaka part nini na bafilme ya Belle Vie en tout cas vraiment ka nde nalobala bino biso avant toute chose tosala liboso promotion bomolinga batielaki bino audio eleki epuis na continue na promotion ya filme na biso wana napesaki bino elengi boyoka elengi après promotion oyo tokoya kolobela kaka na kati ya émission na biso la famille de retour hein? Les retours si makambo na biso oyo totiaki vraiment na ebandeli koto yesi koyo kobeta masolo oyo ya ba deux fois oyo baye na internet oyo vraiment bamibengaki nga naza journaliste nga nde naza boye natangela mosala oyo eyaya oyebi niveau bobebisi mosala na bino ya niveau bobebisi mosala ki journalisme donc boyeba na lisusu te na baoyo batangelaki yango na baoyo batangelaki yango te na ba chroniqueur do bo se mélanger na bino ba confusion totale pour ceux qui balate ma chérie mon frère yo beta katolo ke yo tangati papa na biso ozoloba à la vidéo o pour na pour citer combo lonti bari des fois n'est-ce pas que yo beta tolo ke yo tangela ki journalisme est-ce que vraiment mutu na déontologie ya journalisme akoki osala makambo oyo osala akoki ofinga bosala makambo oyeba te il fallait okende na cadre oye na youtube zala journaliste mpo yo otangeli yango omozweli yango papier komo okoki kokoma youtuber ka boye kaka boye ozwi bapapier na oyo otangelaki yaki journalisme so mpo otangelaki yango wapi point d'interrogation oyaki na télévision ndenge mosusu me lelo mpo okoma ndenge mosusu pona nini matalana pona nini bolingi mbongo bolingi via facilité bobi non na YouTube facilité ezali lokola jango ezokende na kofinga ne mutu na oganye mbongo ebele tika na kota na kofinga pona ganye mbongo tika na sala boye nazwa nano oyo natangelaki na bwaka kote parce que oyo sala wana eya mosala otangelaki te un vrai journaliste il n'est pas là pour insulter les gens il n'est pas là pour asala makambo yozo sala. Donc ça montre que classe oyo kende kotanga okende no kotanga te daki ba classe ya ka ba école buissonnière ba lobaka oza ki okota no classe to no ka libala juste ka ke ba lobaki ba kola ki a vu papier mais en réalité en soi et loko teza kat na mutu non pour ça vraiment loko ya ki déontologie ya ki journalisme la ki pa na yo ah olingo kota na buzoba ote ou bien so olingo kota ngo sagement tu vois il est sagement le bandeni kozala mais ndengo memango en tout cas ça montre même pas que yo le kana na nina ki journalisme et là ça t'a mukete barezi siko otoye non ce qu'on a vidéo oyo saleli pona osali Laetitia Mwamba babi Laetitia Mwamba alo baka ba vérité siko eloko ekam sanga zani eloko pende salinga kina ko sa vidéo zani parce que olobi bino bolimu sa batu na internet bolimu c'est da combien bolimu c'est déjà combien bino no sonde bozaki belé bongo boko sangela mutu moko bolimu c'est déjà combien batu ba résister toujours na internet donc koyo kayo lo bake tuna davina wa mi benga soki nani oyo to limu c'est bino bolimu c'est davina na internet oh davina mtazo boaka kuna na TikTok ba lili kuna yo ka davina te ko limu c'est davina place ni donc si boyaka koloba po batu ba yoka bino ke boloba batu ba comprendre que ba on pelande bazabo ba on ba limusaka batu bolokuta davina zo boake la bino ba lili nyonso kuna davina zo sala ba vidéo nyonso bo mona davina bo kimisi wapi
bokimisi nani Linda ye wana azosala azobwaka bavideo bokimisi nani internet et puis bazokontinue kojouer kokimisa oyo bino bokimisi ya wapi oloba bien tolimwisa yo bolimu bino bokati mpo bolimwisa Laetitia bolimwisa pete ye mpe aza na bino ti nana ngo ayebi te ke bino nde boza wana bofondela bato makambo bino bokati nyonso bokoki koloba na Laetitia nana ngo ayebi te ke bino ekiri na bino nde boza na bino nyonso dans l'ensemble bozali so mpe ensemble z so mpe nini bozali nana ngo ayebi te ke bino nde boza wana boza champion mpona koformele mutu likambo yo koloba na réseau sociaux nana ngo ayebi te mpo lelo oyo bino nyonso boloba na Laetitia elengisa Laetitia esala Laetitia soki mpe ndeni non bozala mpona kokosa bokokosela boformele Laetitia nyonso bokoki koforme bozala bato mo bokoki koluka mpe mutu mobe asaneka audio ya mabe mpona Laetitia mpo bino boya kobimisa na réseau sociaux nde toyebi bino toyebi na nyonso bakampagne nyonso bosalaka wana toyebi déjà bandeko na nga en tout cas nyonso bosala wana eza zéro eya mpena zéro donc des fois alobi balimwisaka do bango nde baza balimwisaka bato na internet baokipe yo te baokipe Laetitia te me Laetitia azoya yaya to deja yo koloba seke bokipe seke eswi bino makambo alobaki abisila moninga na ye te bongo Laetitia abisila moninga na ye bokonfonda mpe kimuninga boloba par rapport à nini ntango boloba kimuninga ezaka par rapport à nini mo mpe bosala makambo esepelisa bato oyino mpe na TikTok mpo bandi koloba mpo lobi mpe n'importe quoi lobi mpe n'importe quoi mpo eso ezoyebana te bien moi ça fait très mal kotala vraiment moi mobali o niveau bando kokende na mosala na ye baserie osenti ke journalisme hypocrisie vraiment makasi hypocrisie peneza makasi donc bayaki na baposo ya meme lelo tala nde bobimisa baidentité na bino oye na réseau sociaux comme si mutu mo batanga mutu moko aza bien instruit bien éduqué omoni mbongo nde ememi yo omoni mbongo nde ememi yo ebimisi sikoyo vraie identité na oyo ozalaki vraie identité no sikoyo ebimi yo kanti nde boolobela asila wana mpona bobalukela elo ni ezanga elo mpe ezanga te nde ka bobalukela Bellevue boloba bobalukela ye nde mpe boza capable ya kobalukela dasila bakuko babetela bino maboko bakamusanga bato moko baza mo babalukana bango pamba bato wango nde bino boolanda bato mo be bazalaki ngambu moko be ya baninga na bango babalukeli baninga wana mpo babalukela mpe sila elo ni ekozanga elo ni ezanga elo te yaya me na ye sabino omoni réseau sociaux tojali mutu akokima na ye te toza kaka awa elo mpenza esali kenda ya kosala analyse ya par rapport alobi Davina ke Davina akimi bakimisi Davina barizi oyebi oza asoni te yo mpenza bokokimisa Davina mpe boyebi Davina te Davina mutu alelisi bino Davina mutu abosali bemission bino nyonso mpona Davina bino bosangeli mutu moko me Davina azaki toujours wana Davina répondre bino nyonso bolobaki bokoto kosale bosali ememi nini elo ni esali mpo bino bolobaki o Davina alimwe tolimwisi bino bolimwisi Davina te siko boyaka kokosa na réseaux sociaux bato boyaka kokosa wana bokosa banana mpo biso tokotaka na réseaux sociaux totalaka tomona makambo ndenge ezoleka biso tomonaka yango sikoyo ntango boyaka koloba bongo bokosaka bato babandi kokota na réseau sociaux yango sika to bokosaka biso totalaka air nyonso ya kolobaki bolimisi Davina bino bomona Davina te na TikTok abwakaka babiloko le bomona Davina te azoki kojoue bisika nyonso ajoue bolimisi ye place nini mpo makambo yango internet ezwaka ata mokie kaka une semaine tolobaka na bino ti mwa succès mwa moke bolobela sujet moto une semaine elimwe tokoti na page mosusu Davina mpe kuna okontinue me dayasi akotisa bino babi mpena asomba dayasi ezwaki bino ekoti bino bino omoni te nde epesi mama kipelekesi mama abi te tika na bwakaka bano mpo bakontinue kosalelanga mosala kipelekesi nde epesa ye poso vraiment azalaki charismatique alinga obwaka te yaya charismatique yana totikila mpala patron na Bellevue charisme moko ya nyama Bellevue nde star a solo
pour ça qui star jamais nga ba lo boka bato ba finga rabat na télévision nga boka na été ngo tika kana pose mais tant qu'il y a bois qui dort là c'est que faiblesse neza wana a boka bango pour que ba sa ele su musala makasi po ya zo kokate a mo da danger so atika lié moko ezabete fona boka rabato po peut-être ba ko changer lenga pe face so ba changer nga face no suka ndeni nga mtu na vivana koloba na bango soki lelo ba moni ke nga na osa ba action mote na boka bango te lo mote na cha bango ka côté balukela pe nga te po balukela nga te makambo na ngai ebeba te tika nga mpe nasala nini nabwakaka bango mpo napesa bango courage likambo intérêt te intérêt sur intérêt bandeko na nga boyoka gu intérêt nyonso nazosala wana intérêt tika nabwaka mpo nga mpe intérêt na ngai eza na kati oyo baosala bazopesa nga makasi baopesa nga force parce que nasi nakabwani na bato ebele mwa bango nde moto bakoma force na nga il faut toujours nazalaka wana reconnaissez pas na bango napesaka bango baéloge nabwakaka bwakaka bango na bafilme to nabwaka bango bongo eyepesa bango courage esu ya oyo olobela ngai ya oyo ofinga baoyo nyonso wana bakimanga oyo nazokisa mitema na bango oyo nakabwana na bango wana nde silauka nde alobaka bongo wana silauka moto alobaka bongo bandeko boyoka go en tout cas ma chérie mon frère nga pato na koki mamba Davina ya ondi na yaki pena pona apoalisation apoaliser bino Davina un contre tous apoaliser bino nyonso bokoki te bosali memishe bonde kolala pongi te siko tokomi na tour Laetitia mpe kolalisa bino pongi te tokofula o te me bosa bofula kaka deja ti ça be poto fula Davina nyonso bino bosa bino bofula Davina ya sa fula makala afula matongo Davina afula mala tongo na munoko loka ba sa bo poto fula bofula bana bino pa boko fula bana na makamla bino mabe wana obengi Laetitia impoli yondo za impoli numéro 1 barizi yo moko très impoli parce que yo finga kapena ba beti Laetitia kuta fingite tout le monde est fait Laetitia fingite Laetitia oya kana ba vérité ko ba vérité wana te me no swa bino no kota tina mikuwa yango esa bino page bonjour Laetitia sala vidéo ko lobake ba ngonde mutu ba sali ke théâtre ko maboui à s'adresser à la fille à la belle vie bino boyoka famille bote yaka ko lobela jamais tout ça la temps la tête tout ça la tête mais bino boyoka banjo so boyoka boye boyoka et so pas bino esopa bino toza kaka mingi bakokima na bango internet toza omona internet mingi bakokima mingi mpe bakochange maloba bakochange le côté loko esala bino mo ekoma soni nde esala bino soni teme eleki makasi boyeba soni ndeni bosa te bovandaka esika ngo mais bino mo boyebi bozwa elo te boyebi ya baconscient bobénéficie sikoyo na babone wana ya bakuka nde batalaka bino bobénéficie bozwaka tambo mais pas na ye moko bozwaka te eloko bozwaka elo te mpo kuna kutu kaka bako ayebi nde batiaka bato à l'aise te ayeba nde bakabata okabela bino nde nazalaka nango nde te fete tokozwa mbongo na ye te mpo bato bazokaba bakabaka mpo bafingela bango bato basala okuta eza bongo te eza nde kuna azalaka nde na elo te eloko eza te eloko eza te yaya yango omonaka nyonso ekendaka ndenge ezokende akaba te do bobénéficiaka nde na bavie oyo bokotisaka wana par rapport ya bakulu nde batalaka bino sikoyo bozobénéficie na bavie wana mais sans quoi elo onyama longo bozwaka wana boyala pempe na sila mpona intérêt bino mpena intérêt ya makasi et lokwa ye moko nana comprendre yango te un jour à comprendre que non en tout cas nasalaki erreur en tout cas nayeba kotambola te en tout cas akomi poser baquestion ebele silauka mais ezalaka trop tard quand nde naloba succès bareserve yango babatela yango ata lelo succès eza nango liso nde tomona bawera bajibe motikali na image yo abien otikali na image no abeki osalire image na yo parce que mama bajibe kutu bawera banini bavideo ezala te mais lelo tokomona bavideo tout doit rester ekotikala donc nyonso komona alors il faut faire très attention
faut faire très attention. Pourquoi? Bozo ça baba vidéo les kabobombaka. Na ebité na baso ya bino na mibala ngo ya bino batika bino. Boss boya ko loba n'importe quoi sur les réseaux sociaux boya ko finga batu. Boss la batu likopa po bozo ambo bambonga masum bozo lia. Ba bien malaki bozo lia. Mbongo moko be fo finga na mutu, fo kosela mutu makambu, fo bimisa makamba famille écoute za bongo te. Yo faut ko bimisa po ozo mbongo gagner mbongo. Bambonga mabe, ba sale argent. Obso tolobaka. Bambonga mabe. En tout cas, eza passe mingi. Et passe mingi. En tout cas, ngala yaki kara ba résident qui peut pona combat Davina ndongo baki ke Davina bokimi si Davina. Botike ko kimi sa Davina sika mote. Davina nde aleli sibino. Mwana muki aleli sibakolo. Pour Davina qui un seul contre tous. Davina le sibino apé sibino goût. Histoire de silaki. C'est pas qui est Davina qui. Mais Davina qui m'était content dans la TikTok au bon là. Aza. Et non, c'est pas drôle. Ça a bien Lili. Boyoka. Voilà la famille. Bon, s'abonner, bon partage. On se retrouve à la prochaine.